Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Baeba nini ekoleka na mboko yo Congo. Awe. Ngaye tane bazo exploiter salon mango bokota internet c'est combien lengidi avec Edino image nzambe ya image yoka souhaita ndenga bimi Congo plage association Gaillard Congo plage nazo bisabino association ya Gaillard Congo plage et ça ici maman na kermesse na salon mangrove chaque dimanche tozawana. Na biso que chaque dimanche tozawana ba invité ba invité surprise. Tozawana to andoleka na biso ni onstu ko beta musique ko beta mindule. So lingo ka 12e royaume. Lingo ka 12e royaume machine onza oyaka na salon mangrove. Na Congo plage wana mama na kermesse nazo bisa soko yete ozui zéro. Soko yete o raté. Oh toi azaka na kata Paris. Tozawana na kata Tile na salon mangrove. Boya wana tukutana wana ndenge za kaka. Ndenge za kaka Niklete ndangani bengena nga Rosette mafuta mwasi ya mbongo ebele Jif Pinto Féroce Pinto pona kokoma wana batu oyo bazaka na po oyanga neti na nzela ya train RORD ka nzela ya Goussainville wana kaka ta ukitika wana Tile balino komi na salon mangrove mama na kermesse eza wana soko yeto zui zéro. Féroce Pinto japonais Anjili benga tous les japonais Anjili motema ya Jitel Mavanga Malolo la première dame de l'Europe amoureux à Japon Fata Gimbala tout mon abino wana ndenge sala kaka kwa ba certa ngaye tane bazo exploiter salon mangrove et puis ils avaient un espace VIP champagne au champagne. Jack Daniel soko yo to raté yako si ça a été na yo avec beauté quoi yako kota hiver avec chaleur yaka na salon mangrove oyo Congo plage association Gaillard ya mikili ba organiser mama na kermesse boya wana tokutana wana na ndenge za kaka check ba luka nini eloko ta bata na sima toate kuna toza epai baza toza na basaba mbetu na bango partout baza tunanga nini balobi Congo plage et gagner oyo eloba le grand mopao vedi et gagner oyo et gagner o babi Congo plage babe venemeza moko Congo plage mutu ba oyamba bino na Goussainville balebeza na ngo RRD ça n'est pas que ne Goussainville ba Sarcelles babi RRD kaka ya pamba partir la gare du Nord ou comme na Congo plage soko kuta makamu nyonso tout eza organisé balobi kaka ndenge tolobaki on n'avoue jamais peut par rapport na ba différence yena babi ba plage ekeseni po mona côté mo on est ba plangue ba plangue na ba planka soko plage yango wana on a ici bino Congo plage sans oublier vient na Mara de Saint-Ouen Mara de Saint-Ouen ebikaka oyo fumo ba kentu donc ya okuti ratarate Mara de Saint-Ouen vient na ye pasa na kata masolongo balobi ndenge eza wana kolia komela nyonso consommation kende kuna masolo yango oti mokonza mama zo loba VIP makambo mokonza mama zo loba boy pe na yobo yango po yo nani. Et puis bino nyonso pena barobo yango po bino banani o fuma bakento ya bokonza ba mama ya minene ya mike ya mikuse ya milai ya pembe ya moino ya bakuki na binkata fuma bakento bokonza mama leki na mutu te ngana leki na mutu te na leki chroniqueuse ata moko te ngana nena fimbo kekele
na fiakula na tala te oka beneke no e fiakula lokenge ndero yo afu ba kento sali pasa na l'équipe na bo babeleli mokonza ba mama na Château Rouge oleka nani tana sima soko osa kursi na mutu ana sima no toza yo moko eka nani ozoki mamba ngona nani yango tana sima bo omona koza yo moko okima na mutu ta biso ba oyo ndenza mbakela biso boye balobi dia créer le maçonnement ngi bino nyoso tu bato bolinga mokonza ba mama boya kuna na Congo plage balobi VIP mokonza mama lobi ngo bien VIP mais na mbongo ya c'est raisonnable bobanga na bino te RRDK à partir gare du Nord boye belé faut ba kenta beta rapena ba mayote potara oza ba toyo moni ba koro oza ba corps mot prophétique vous comprendre oza ba corps mot pena donc inspiré na Saint-Esprit vous comprendre donc ba corps ba qui pas vite parce que soko moni ba mo kusa mokonzo mama vino bongi donc ba mokonzo mama na bomba ba nini mais robeta mo mayo jour en systématique mais système à foulard système à foulard likolo potala ba toyo o ndozo mona boy donc mokonzo wa bengi bino tout boye belé tous les dimanches boya na Congo plage osangeli wa kosala osanime na ndaku bato bepe na poto bakoma oboya ba master po ba master bepe koma pe ba problème ba Congo sa ba virgule solenga na master boya baluki boy donc so moni beneke noza besoin oya na ko s'épanouir oya ozwa temps na yo yaka na Congo plage faut ba kenta lobi kande to lobaki dino image basola oyo di aluta Global Express c'est le landing à Moukiete ce boye boza décidé donc boya ebele na kata Global Chitunga wo Global Express l'agence los angolano para enviar las cosas en barco en aviones en toda Angola Global Express en Paris ici Congo y agence Global Express ina pour France Paris si métro Château Rouge agence eto mufilisa zikwendela mu avion zikwendela mpe mu bateau mu masuwa zikarton do ina ku métro Château Rouge ku Paris Global Express eza pona bino eza pona biso eza pona ba congolais surtout au bazar en France pe na ba au bazar à étranger pour le matin avec on a Global Express solution na solution ah bon oui donc ça va matin jusqu'à la lycée au moment na biso to aider pour réaliser prestation funéraire sur le niveau à Kinshasa eza simple au futika à Paris to s'en charger la makamio sur selon ndenge yo kolingi ezala na ko continue ba cameraman na kuna non tant biso to s'en charger na nyonso to filmer to kangi ba photo sur ça WhatsApp ils ont les kakuna directement pe to tindelo oza la page zo la ndenge prestation ici OK à la fin des comptes vous reçoit DVD na au mona ndenge makamio sur les kaki Global Express vous avez un niveau mususu déjà ah non batika tout d'abord l'équipement la mission nyonso za ya poto pour tout ça la prestation funéraire la mission eza ya poto vous êtes en France vous avez en France tout ça la gloire ya professionnel enterrement en Afrique mais net ya poto pour banda place ba ko exposer corps na place ba ko enterrer différence ya te bonjour yango na yebisaki bango bako pakata si ba pakata ki déjà 2016 oyo biso tokoti on a Global Express vitesse de diffusée bango na Château Bleu na bango basi balala biso toza na kati ya Château Rouge mais biso na Global tozotinda bakoli Global Express ya Patrick Molafing avec sa vitesse de diffusée Global Express fuluka basi ba pakati ba changer la solo et que chance bango ba komina ba koteka ni bio agence c'est tikali moko na kata Château Rouge ouais Château Bleu ici lali Global Express